onde lelo toza awa na mwana na ye Yannick Umba mwana na ye o tozane awa on to zué mo interview ameko kolimbola biso. Bonjour Yaya. Bonjour. Kombo nani ba landiaki fait top news ba landa yo. OK, je m'appelle Yannick Umba, ndoi pene ya mama Umba. Mama wangai moko nazaki na ya kufaki ba kufi azawana bon mama na ngai uma. Ah, merci Yannick Umba. Solo o bisonyo soto yebaki, excusez. O bisonyo soto yebaki grand artiste. O asepelisa batu. Asepelisa batu monde entier quoi. On est au bout on zate. Tibino mo bana Paris, bana Londres, botala. Boyebi ke maman so la sepelisa bino. Yango sikoyo tozala mwana na ye, mwana Yannick Umba. Aza besoin aloba siliwa ya mama mosolo quoi. Ayebisa bino mo boyo ka na matoyi ya Kini Top News. Que liwa ya mama ça qui biso se passe mais nazo regretter makasi. Kwani ba artiste bokoza boye ninga bino akufi. Ninga oya bino moko bozako sana kufi. Ukwa bokoza inite. Ka bino moko ba mina e oyo bozako sana e comédie ba groupe surtout ba mine en groupe salongo. Moi benesa nga passe makasi ya. Ça me fait mal. Na mona ba mina e moi natanga ba kombo te talaka to na media. Kombo moelo baloba mingi ate. Mais non senga na sengi merci na directeur RTNC na Union Sociale. Sengi merci makasi na sengi na merci. Na mina e wabinga kia gogo. Webi gogo. 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 Wabinga ka artiste à danger. Ah, artiste à danger. Ah. À danger. En plus un homme en tout cas na bossa un mais so kombo e na rappeler. Mais tu loba oyebi ke non na liwa ya mama mosolomo makambo lobami belé. Oyebi ngo bien. Bolandi la on par-ci par là. Na ba chaîne différent. Ouais, autant kombo ba chaîne ezate par rapport nde ba lobi go nini ya mama mosolo. Yo ka ki ondeni e olande makambo wana. Na okaki mais esalenga pasi. Mais na moni ke bango nde bazama ba ntete ya liwa ya mama wa kufi. Amona ki bango en plus j'ai vu mais c'est Massas ceux qui Massas oui OK Massas les qui na télé alors n'importe quoi mais de rien nzambe ndaye bakanyoso ce pe nzamba permettre kiteka kufa pete mais ndeti vi ona Massas poto zoeza ngo facile comprendre surtout on a ba mi oyo ba kozwaye pe bazue pe tomoni en facile donc facile mais nakachote pardon est-ce que na liwa wana o bino otanga komba président Massas mais la moni aza libanda liwa na otanga komba ne ye nakacha liwa ni asali nini to excusez ya ouais asali to boite so sel mutelo roté est-ce que o lobama be na ye quelque part yo tiens journaliste non. Bon, yo c'est non mutelo ote. Est OK kolobama be entre liwa na ye koma. Wala yo ndefo limbola on balanda Kini Top News balanda yo. Ah te. Na limbola mais yo oza journaliste. Ouais. Amina mo ya cameraman na Kofi. Alors tu vas partir là-bas pour parler n'importe quoi ou comment. Mais ceux qui gasi baloba qui m'a bien na contre ngai no loba et que non c'est que bino ne mudo bobanda ki po yo kana epselo mako babi boy mtosoka baba loba pamba tie mais oui mais babi boy mtosoka Kofi oui la dernière fête na to saka ya vina e mobimba cha kufa to mona été ça va OK yo ke lo mona epsalo ngata na problème non so Kofi non ya na randoni hommage dernier hommage non ouais OK non ya take un ami ebi ke masa na ngai to zaka na tato swanaka tato na problème mais de rien non ya na rendre hommage non ya te masa na ngai na original ta wa mke pona mna mona ol sute ti mukile sila na mono sute. C'est moi na beza lukuta to asolo balanda Kini vende mutu ba loba. OK oui na yebike na mono lusute na yeba subisika o na ko mono atabo ete. C'est normal be pona
na lobaka ke no ya no un ami ata to swana ki mais c'est ami na ngato to zaka na ye to participer ba mamususu biso mbale siko na ina loba eta ke no yo na minute yo muto représenter yo muto za chef la minute yo ah oui eza yo no mutu ozoka de matanga oyo nyonso tima kam nyonso leka eza mutu na yo yango to yaki kozwa na micro ya Kinvo Top News o meko limbo la biso siko parce que les problèmes des ana ba artiste o basala ki na groupe Salongo bango nyonso boza ba benga ki bino po ba jamais ata moko to mona te ata moko ok ako représenter no ngane na boye mais à part on aurait biso ke na mimo azape na ba ne comme si so pe gogo comment na invité so nan so botali pièce moko boye ba jouer na RTNC yene ba jouer na e moi snambal comment ne nan aza moi pembe boye moi nzoto ouais balandi Kinvo Top News ba okay. ouais OK yene na mona azozala raparier masana Nadine masana nani Lili ba camarade na yewane na mais ba mi o na ba ke ba meilleur ami ya mère aleki na nesi ba karani pala ba mama chako banani ba veo masasi yo alo ba ming na télé ba makala donc na mona tam douté ba bidi nani kokodikoko ba ko selema kam ga kuvi mais kokodikoko azali ouais kolanda kokodikoko azana scène pepe ba ko selema kam par-ci par là o kokodikoko te to za besoin na ouais excusez, moi je suis un artiste. Mais je félicite le président Saï. Na oui, ça pour na venir biso kokodioko. Comprendre? Venir biso kokodioko, na venir ni na artiste danger nani. Moi je suis un musicien. Ouais, na habité artiste comédien mais bon, excusez, ndani na toute une question par rapport à part artiste comédien au basala na groupe Salongo mais artiste belé ba ki mama mosolo ozaye ke no ava bango bando tala babanda ba théâtre na bango bando tala liboso ba ya ba mama mosolo bazaya ki parmi ba o to benga le ba ya théâtre congolais quoi ba mama mosolo bazali mais siko à part artiste mususu est-ce que ba bengi bino ba souhaiter minota au mange ou comment contact derrière ba tebele batebele ba benga biso toza de contact tozo yeba o nani abenga o nani pa benga te mais souci zaka makasi po mère na biso ça déjà 21 ans na monde art 21 ans passé en monde art 15 ans à RTNC 15 ans dans monde 5 ans et puis 6 ans dans monde art avant un RTNC ça qui déjà 6 ans na monde qui a artiste et comédien émission na biso bino mo bouto landa façon auto lobela papa ya liwa ya mama leki na ye kwa ndenge ba artiste ba travailler na bango ebela ta mutu moko o atiko benga ba na téléphone te mais à part bango même ba artiste mususu ba bengi bango na téléphone mais lo mo ina lo ve chaba oui ve en tout cas mon ve Nzamba sungayo na mawa o zalango vi wana ndi na bosa kombo na artiste danger yepi na merci beaucoup na ona sociali pona biso na Nzamba sungayo po biso bata mokito na makokite Nzambe ndazaka na makoko siko lo tunto loba siko programme ya day o ya mama mosolo ekunda mawapi kinkole to wapi to yeba bana poto balanda bon to na métropole va le 30 juin basa akaté parce que aujourd'hui c'est une journée fériée oui la journée fériée non oui le 30 juin ouais c'est un vendredi les fêtes na biso ba Congolais OK le basa akaté mais yango to yaki na kinkole to za na kinkole mais to za moi place moi za bien batonga ki des gens batia ki des ba karo pour na maman pas que kokunda maman biso mo pe bana to ko tika bongo te taka biso mo bana da to koma da ko za ba responsabilité o mwana nga yi moi si ay kolela koko na ye mais bon bana Paris bana Londres partout quoi vous avez ba peine na bango vous avez ba appel ya vekeni wa pina noko mais noko ya aza camarade ya oncle Ngalando
o alandi mama mosolo akufi mais aza pena noko po akota isali Jaco Sayala Mimi Sayala alors nyonso wana napesi bango mbote esali Guy Basket mokonza ya si commune. Merci oyoki nde wauti oloba abika ebemba mama mosolo ba kundango na kinkole parce que el ba kenda po ba ke négocier na métropole le za le 30 juin babi lelo eza férié moye ba ke kunde kuna ezati mais na kinkole ba poner les places ya bien po ba sala nini ba kunda nzoto ya mama na biso mama mosolo na belo mama ni ve massage en tout cas ve soko monike ebembe o eza bisika ya ok kobetela ba matolo na yo na ba maloba ya mabe en tout cas pardon tika ya tika place auto za toyekolela mutakufi babi na vie toi na 3 fêtes toi na fête au botama toi na fête à mariage après fête à mariage fête à liwa parce que auto lela mutu moko eza fête na ya suka donc suka na epene ya kokende pa kende libela to mona eli sauter yango mais nga so la nyo bien yo te mera ko masasi président masasi mais nga na po na ngai ninga na tali na nga na moni eloko oya mabete o ezaki non pa po na ebite so la ndaki na ba nini mususu yango no o kangela président o to nini oui c'est pas caché zali c'est un homme aza mutu mo mystique mais yé azoki ko baba n'importe quoi na télé c'est pas bien mutakufi kuta mais elo mona nina lobake biso na biso to ba artiste comédien moi je suis un artiste mais je suis un artiste musicien nga yembaka na ngai tozwa pe moi na abenge mama leki j'espère que no bomona ki déjà bomona ki bonjour yaya. Bonjour. Kombo nani balanda kin vo top news balanda yo? Myriam. Liana. Tomonyo to zana pasi vraiment pasi moya kuto lobezala ite mais to meiga ko zoyo po biga balanda kin vo top news bazana bezo ba yeba kwa. Poso liwa ya mama ndeza bo ba kundela ngo wapi ndenge nini o meko yebisa balanda kin vo top news balanda. Bon, levé à corps à 13h. Bon, dans un cimetière ya Kinkole. Cimetière ya Kinkole. Bon, moi ba ko yo kaki na liwa ya mama yo ki on na ba réseaux sociaux, yo kaki ndé nini. E ba ndolo babongo. Selon yo santa ki on ndenge nini. Na santa ki on mabe mais volonté nzambe sala kaka. Volonté nzambe sala. Ouais, ba bi volonté nzambe sala, ba bi ke o eza mama mosolo quoi. Veut dire que za liwa o eza ke no mutakei to mona na lisusu te babi non mabe o ndolobela mutu o esi akufi déjà babi mutu so akufi mabe na ye déjà to bwa kan total bolamu o ya sala veut dire que mama mosolo asala biso bo molamu ebele era sekisa de abatu era mutu mususu azana koma mais era yoki ko seka wana esala ka mo bien bino boyebi balanja kin top news itoko.